Tongo na ndako na mona vie liota ina tongo abinanga répétition ya lobby kozanga te. Il faut za na répétition ya lobby ato ya répéter mais na suka répétition il faut ya po we ratindi bino quelque part. Ngabi ok na vai nanga parce que lobby na mona tongo na moni vie rotanya leki ayisinga bijan lelo kozanga te ato e répéter na pokwa na suka rep na revesi la ba 20h il faut za la wana parce que we out mais mabino pas prophète mais on a si puis papa na ngata na ko yokango ne papa na ngaka otinda mwasi na ye mama na biso mama Marceline na sakufa na epe atinda ke pa we ala ki mama Marceline akemlaki akene pa we ba yamba ki ete papa yenga yamba ki ete akoti ki ete mama Marceline azonga ye papa na ngasi kaki parce que moi je connais pas les grands maîtres na yebi amo na yebi na kombo ye pa yebi nga mama na nga boete liboso parce que ça salté na travers moto na zakinayi asalande nini po azui photo azui lamba memi en photo na yo amemi on anda ko ya grand maître pas grand maître a fouti mbongo et puis grand maître asali makamba mo biso tozali wenge tozali lokwa ba moni ba kofi baza na ba quartier la terre za na ndenge na bango bina baza nzembo zobeta basi bo bina mais biso to yaka na seben alors tant to ya seben biso surtout photo za la ya lamu ka biso nyo somtala la te na bimi sune wa rada bombanga na bimi singa suko mutu asuka surtout so ambele lika que j'ai confiance donc les arondés moi ba fourmi moi ba matio na j'ai confiance bête sauvage j'ai confiance na bête lo moi ndi mwana donc so bimi singa ambele déjà j'ai confiance ça signifiant j'ai confiance donc ça signifiant eza lo moi zo yimso ke na chelo mutema nga beta ziki na jene des hommes na bisoka uzara na ba maison mère wana mozo ki place moko ki bazobeta nzela sio kende simba ka wakisa kompana simba te wakisa ka muto na zande beti wa beti place mozo kende simba ezipe confiance wana okepe simbi donc ça on peut trop voilà, dans le domaine de il y a ba fétiche blanc à Congo, ils ont toujours un sacrifice et ça la mara la simona ba sacrifice ni oyo salaki na moment oyo vous avez déjà associé na kamete oboma mutute na tongo na ngosipole na mukinde na lieki avocat asengi avocat ba keso melanga mikate ba sominga koka ba chelinga wana na lina lia de topo siko longa legela nga na lieki avocat na ngamuti na leki on a bakendele mais bateau muto abela kizelenga siko j'ai compris que muto so alinga salo mabe na o ezaki sort ba bois que le poison te sort ba bois que yo Mike ato lia on a Yves donc Yves muto so côté yo muto parce que ezaki écartation ouais écartation ça la makina Congo ya Mike ouais na lié après ba 2 jours mais comment ka ba mikusa na nzoto na bi mama na yoka mikusa na nzoto mama isinga bite koza la ba mai busukoli na braza ya mu mutesali bo na braza une journée ba somi ba détol ba somi nga ba permanganate na ocha na mai ya rouge wana so na sukoli ko mama mukusa ngoyo koti na mo ba bouton et dans ça la mike bi komo ni sala ko kalimi mo mukela ba mo ile tsaki et puis na komo mona ke l'équipe ba une semaine ba 5 jours ba une semaine et comme mo mo ebimi so kwandi mai ebimi côté moi côté bimi côté ya ti penda ba melata nzoto so monenga na epoko no baka moto ana sida Votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, très nombreux de vous savoir poursuivre cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. En ce moment, vous nous suivez un peu partout, à travers le monde, à travers le pays. Encore une fois, bienvenue sur nos antennes www.africa Elenghi. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, quant à moi, je vais recevoir notre invité. Avec elle, nous allons essayer d'un peu de parler. Donc, on a un message édifiant. Oyo aeli bana Nzambe, c'est tout corps du Christ. Où les gens vont bénéficier quand même d'un message très profond. Il y a Sœur Nabiso au nom de Anne, n'est-ce pas, Anne Kalambay. Donc voilà, au Bébara na combo ya Bête Sauvage. Et aujourd'hui, combo c'est Longwa. Donc aujourd'hui, tu as mis ton bête en homme solo, tant soit peu présence na na kati ya Kinshasa et puis azo penser au Salanini et vraiment belé, donc ne zappez pas, restez connectés en même temps parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission avec Mike Lokamba. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous suivent, à commencer par Willy Mouché Nioro Tarabiso en direct il y a Dijon. Tu as mis Sœur Nabiso au Boyebaka na combo ya Bête Sauvage, n'est-ce pas, Oyo Azaraki transfuge du groupe Wenge Musica Maison Mère, non seulement dans Wenge Musica Maison Mère, à l'équinabre orchestre Ebele comme Roi Pelé, de Marie-Paul en même temps, et à l'EKP à Rajakula. Torobeta vraiment ma solo, donc oui, mais biso vraiment dans l'ombango avec un de Konabiso, Bête Sauvage. Bonjour et bienvenue dans l'émission Nabiso. Bonjour Archevêque, Babi Archevêque à l'EKP voilà, na sepeli surtout Koyambayo ensemble na plateau Nabiso, mais Oumeli hein, Mikolebele tout le monde là. Ouais, depuis 2016. Ah waouh, oui, Oumeli vraiment. Depuis 2016, 5 ans, 6 ans. Donc. Oui, Oumeli vraiment. Et surtout bonne santé. Oui, nous sommes là. Nous toujours en forme. Ça va bien. Tout va bien. L'eau les foot. Tout va bien. Ok, voilà. Tout va bien, ça montre à suffisance que l'eau là les foot, Nzambaza vraiment malamu. Alors, présence nayo na kati ya Kinshasa, c'est dit à quoi Tourkaka ou encore dans la planning aux Osala. Oui, présence nanga vraiment Isaki nako sa tombe. Nako sa tombe papa nanga ou aza colonel Mongli a Koufaki depuis 2000 si je me trompe pas 16. Donc à 2016 j'étais ici pour à février pour enterrer mon père et puis à J aussi j'étais en même 2016 pour le mariage de ma petite sœur Louise Gatamba. Donc et puis depuis na retourna qui France koya na nganya songo. Raison pour laquelle na yaki koto na petit frère nanga on a profité na pierre mbote do Gatamba. Siko bazana en France il y a sa zongaki to yako ça la tombe à papa et puis après tombe à papa, il fallait qu'il y ait un par rapport à l'association. Moi, c'est à Mokondi. Moi, c'est à Mokondi. On les a associations. Ouais. Ils ont créé quand? Créé encore là où moi, c'est à Mokondi, donc ça a 2 ans. Ouais, 2 ans déjà. Ah, d'accord. Donc, pour la raison, il y a deuxième année, dans Ngonde, dans le bac, vraiment, il y a fêté à mon orphelin. Il y a quelque chose dans le cœur, on a déposé, on n'a pas banou, bazanga, papa, bazanga. Maman bifondé tout comme maman la bango le quoi tozana en vie. Voilà, très belle initiative. Et vous allez quand et vous allez lundi normalement il fallait qu'ils allaient samedi ou l'équipe a raison bah makamsu nazaki nango et puis ils allaient lundi donc je vais aller même avec Yves. Ah d'accord. Donc non il n'y a pas de souci. So vous allez Yves vous avez déjà nabiso tous vous avez image. Yves pas trop PC bamboté azola. Donc côté azali to PC vraiment bamboté boni bandal. Oui, bandal vraiment la bandal solo et là vous avez sanga et pas ba titulé mengabi au pena mona bandal pena mboka na ngati mboka na ngati na babulu nyo sa vie to sala sala mona siawa. Et puis na 2016 on a éki na zaki pena immeuble no na vandaki na flato fanda awa OK là ba salon de chambre tout complet. Donc na 2016 là on a ko enterrer papa na ngana zaki awa.
na esika yo zalite c'est très bien ezaka propre ezanga maite ezanga courant ezanga ba coffre fort donc et surtout qui tous en référence na kati vous avez la principale bloc transport ezanga ate ngapela na zamona bandali ya tongo OK Mona bandali ya tongo voilà tous en vraiment na masolo ya kobeta ebele surtout que na mbio awa na bato basenga kinga na passage aux sala et balobi azana Kinshasa pourquoi pas aussi biso abonné à Afrique Link TV tous un message wana et édifier biso alors na bato yo peut-être basi occasion parce que télévision za la bon on les cas plusieurs fois mais bato basi occasion talonde lelo na bato ba yebi sœur Anne te au rappeler boni la parcours na yo via parcours ouais na ko rappeler bon que Anne Kalamba wazaki le bibette sauvage donc na évolué na orchestre à Wenge Maison Mère comme danseuse ouais nazaki na Noël et puis avant il y a Noël nazalaki na et pas papa na biso que son âme repose en paix Raja Kula donc il a place nazwa vraiment formation une vraie formation et puis tant dans le mois wana na kena ke pas roi Pelé Marie-Paul ouais nazaki Watayan oui et puis moi tayan voit memenga na bamboka neti ba tembo to tembo to ki ba Tanzanie ba Kenya wana ajini nga siko na okay tenabi wana na ajini wana ba ajini nazaki na ba ba tuna moi c'est agité na tri agité na bi wana na ajini ouais wana na koka ki kozala na ba 20 quelques d'accord non 20 quelques non bah 18 ans bah 18 ans bah 18 ans 19 ans ouais d'accord ouais, OK parce que na kota na banda pena musique mukie depuis bon mois na bina donc ça s'appelle likabo nga pena na banda papa nanga aza déjà mutu mo azaki na ba musicien azalaki président azalaki président ya fan club ya Empire Bakuba ya monde entier ya Pepe Kale Empire Bakuba ouais ya monde entier donc bano yembele pe banzembo Peter Sayemba na badina ba komanda nyonso Nathalie Sepamba kaka Mungli na Chemu oui toka baimbai komanda Mungli na grade de colonel na 2016 que son nom repose et puis maman na ngai pe azaka danseuse francorette ouais ouais la famille pena donc wana balobenga bongo ba danser c'était pas nani papa Franco balobenga bongo ba francorette OK ba histoire bazaki ba histoire mo ya bongo papa Polimbisa na niveau moi na France très bien balobenga ba francorette donc nga pena musique penza donc iza pena na nzoto parce que nga mo natika nanga sono ba pena yemba sono ba kinde baninga msubu na bango ba yembi bazui bon c'est ça eza likabo nzamba pesa bon nzamba alexinga na prédication voilà nzamba alexisio na likabo amnene prédication to solo la yango mais et ça la yende nini o intégré c'était passé comment outi na Raja Kula et après comment ça tina les cap pas Mbutalikas na sala nzondi pas les cap Mbutalikas OK wana Mbutalikas waza na Zambie wana mboka na ayaki na Lubumbashi lenga na tikali parce que Marie-Paul atika yenga na kati ya Lubumbashi OK bon na tanga yeye na Lubumbashi ngasko nazonga ikasumbalesa OK nazonga ikasumbalesa na kendeka banzonzi ndenge zalaka babengisa kota mususu na boîte moko bozaki contrat et puis tant na yo okoma na kasumbalesa Mbutalikas wa yaki wana na orchestre na babetele lisolo film aza pa yaki na bafite film aza wabina bien autaki na Marie-Paul atiki et tout Mbutalikas abenga atini babenga ngana zaki na hotel nanga babenga to solo li et puis na koti suzu ba Zambie ba Kenya ba Tanzanie ba mboka na kendaki na Marie-Paul mais na Mbutalikas do se bazaki trop na Lubumbashi te na Kolwezi na Zambie voilà donc vande qui mena trop na Zambie et puis tant aussi si Zambie tozonga ki suka sumbalesa tant tozonga sumbalesa kitwe ouais nazala pe wana na Zambie wana oui tant aussi si na ba contrat na ye ya zongi ba mission na ye bazongi ngala tikali place bazwa kinga Mbutalikas azwi ba mission na ye bazongi
bazongi kin bazongi Kinshasa nga na tika ki sous passer bakuta inga et puis il fallait qu'il nazonga mais Pascal Poba aya ko ya sous pas au côté Zambie a proposé inga sous na côté sous Zambie ko na sina comme na caché mo ya makasi ba Zambie ba Kenya to longi nga vraiment et yebana ki kwa ba côté kuna makasi à côté nanga isusu kuna na Zambie, Kenya, Tanzanie, Zanzibar, tout amolé vraiment trop na Pascal Poba, là aussi na Pascal Poba to bimi Lubumbashi na Kasumbale ça to kabwani lisusu et puis na ndenga mo pe na kité Lubumbashi et puis na yaki. Voilà, et ça là comment intégration na maison mère. Intégration na maison. Et yaki comment? Les acquis par coopération, na zangi na grand frère na mo autokufa ve wasenga kimpuni. OK. Ouais, si côté on a zaki na Zambie basola na maman bien. Basola maman ndenge ni petite sœur bonne maman habité azana Lubumbashi kutu asolinga bima bove wasabi bima wera kendaki Angola et puis azozonga soka zongi soki esali ki ya bibi bongamo pena na ozoye na liboko donc côté maison mère et puis maman comment tchanga siko mal à l'aise ba pression fozonga wasenga zozela yo bona boy ndena ko zope avion ndena ki kozonga ngapena na mwana banda lipena na Sundi numéro 31 mais vieux wasenga zaki na tchanga donc du coup là na komaki to kutana na vieux was to solo et puis to s'est fixé rendez-vous donc naninga memenga na epa ya Noël amemenga na samba te amemenga vraiment na ndako yo sala test na ndako pona trika je wasenga mutamemenga amemenga na ndako epa na sala test devant wera ye moko d'accord na ndako na ye na ke na sali na ba ke jour wani zakaya papi kakol héritier pas alaka si je me trompe pas on héritier on va non pas vient koi oui na avenue de la paix ouais na avenue de la paix il y a papi azalaki héritier et puis na sali test tant on a sali test wera bi ça va na miso viewas wera azalaki convaincu très convaincu. Après ça y est que n'a pas Raja et que. Mais à un moment il paraît que avec la domination déjà aux alaki déjà na loquette moko singe katana c'est là ne bat bande koloba et ndenge que ça la tester les rois de la forêt à l'époque les rois de la forêt ba memio na nda mbala moko bini me wera za d'accord na yo kai po bini bien ti wera za aza sensible na lo onyo soit bien muto a travaillera bien au monde a bien penza ma beneti so za bena mutu o travaillera bien au laxo bolingo. Alors à partir de là ba bengi à partir de là ba bengi ska bina mercredi na la samba donc tikala problème ba shege tikala problème que na c'est montrer pas ba shege na convaincre bango parce que yo mo bi époque wana so ba shege ba bioté à tout ça linini donc etikala yoté ce jour giler na yé okuta banani ba danser comme ba danser so bazala bibi shibida bibi ba shibida à l'époque ouais na kutai Pamela notre petite sœur mususu na changa baina ba ibele mais bato na yeba ki pena na kati na moza yika shibida na Pamela na kutai shibida et puis série on na yaki zaki série où ya na wala utaki na ba danseuse na Angola et puis on dirait moi problème où il est qui parmi ba danseuse à la fin il ba danseuse ibele donc etika le ko a shibida na Zulema ouais si je me trompe pas shibida na Zulema mutu ba zaki pena ko répéter quoi ba danseuse ne so ba na suspension na ba raison et to ko ko italien moi té quoi voilà l'air au presté au salle exhibition na yo devant la masse tout le monde était d'accord parce que la maison mère va baluka la so ça la bien té ba mettre d'abord bima te nga penda donc il rep katana na place nanga na mata ki po batikara ba danseuse na suka et puis ezaki na nini na papa Godard ouais ezaki na papa jour on peut zara na je me rappelle papa Godard motemo na zale wana et puis on a bini papa de Godard à lobi waouh au penda bête sauvage donc comme bête sauvage petit car c'était pas wera qui voilà en tout cas ça dit bien ndenge bimisi yango devant senga ngana yeba ils ont bête sauvage ou bête sauvage. Ils ont bête sauvage. Alors, les noms bête sauvage et où t'es pas yana pas où raté. T'es où t'es où t'es ya no la ebisanga aïsenga habitant na obina to toi papa Godard motemo na zaiwana lobaika comme ça tellement c'est trop brutal na maman na no sabi bête maboko abi waouh oh pena bête sauvage. Donc bête sauvage etikala ya moi. Parce que pas Marie-Paul ba no binganga AC Monaco. AC Monaco oui. Ouais.
Ah, d'accord, Pas d'accord. Marie-Paul Banobinga AC Monaco. Et après, comme. Oui. Tant on a eu le quoi, pas Kofi, il y avait AC Milan, à l'époque, la grande oui. sœur de Chibida, Oui, ouais. oui. Et puis, dans la maison mère, bah, il y a bête sauvage. Bête sauvage. Ouais. Alors, Combo P et Tikala Pewana, bah, tu vas bien bête sauvage. Tout comme bien on peut la bête sauvage. Très bien. Alors, et, à quel moment, parce que déjà, au sein de l'émission, parce que j'ai vu la première photo en Afrique Link TV, il y a Mike Lokamba. Et tu vas bénéficier quand même de la précision. Alors, à quel moment l'air côté maison mère retrouver et directement du coup au commis chef ten il y a dansé c'était passé comment comme chef ten tant on a il y avait Chibida Bibi. On a profité de la PC Mbote, maman Mina, ma copine, de tous les temps, de tous les jours, à Londres. Chibida Mutazaï chef ten. Bon là, le quoi makila langa et tout le temps na Chibida, j'étais toujours avec Chibibi. Partout, tout là, l'année, tout là, mkani, tout le monde vendenda, comme mon toza, la rapenza. Et puis tant que vous voyagez, ce que tu es Zénith, tu es Bercy. Première voyage dans le Bercy, oui. Deuxième des arts Zénith. C'était double Zénith, ouais. Là, tu es Bercy, Chibida Tikali. Oui, Ratiki Chibida. Na retour, na bisola to zongi nega skona au comme chef ten. Au comme chef ten. Ouais, na retour. Voilà, là, le premier chef ten, bah, un bien parce que comme on a peut-être moins qu'il y a une non, on a déjà tu connais déjà mini, tu connais moi 6. Mimi a Tikalaki, Chibida Tikalaki et puis tu zonga Gangai, Bercy, Beja. Ouais, tu connais on est 5 si je ne me trompe pas 5. Donc 2 batika là qui te ont 3. Voilà. Et puis tant aux autres pour le président a prononcé qu'il y a ngana kamba donc c'est pour cela on a kamba. Voilà. Kukamba ba danseuse et bandé ko sengani. C'était facile. C'est des choses à faire fermer. OK. Aux à la ferme et puis aux à la vraiment mutumo carré. Donc si je dis non, ça va rester non. OK. Oui. Et puis na âge nazaki presque mkolo na bango nyonso tunde bazaki wana le tozongaki donc isenga ke ngandi na simba masolo ngo yango moni nzamba permetaki ke na simba bon nga vraiment leadership ezala vraiment na makila ouais depuis ba classe nazara chef de classe magé baba des autres na ngaso na ke na groupe nazala ka mener donc so yebi bana bandale belo tuni ba yebi so ke nazaki be na ba groupe musuna bandala donc c'est nga kwa mnando ko kamba ko mema ba groupe wana donc naza mutu mo boye boko tchanga parmi 10 femmes bakoza na bango ndeni me nga na briller kaka donc ezaki ndelo ko mo beni saka ndelo mo bo nzambe atia déjà na kati donc voilà na l'air yo comme chef ten au recruter banane ba danseuse oyo ya on est na recruter ba Linda Balinda Zina tikana na Londres ba Karine 1 ba petite sœur nanga bazala na Paris wana Karine 2 et puis nous avons tout le temps sur la manifestation dans les maman nzambe lelo to zarana ba on peut ba changer ba vie hein baza isu na ba vie to zaki na ngoli bosote donc dasese baza imo belé parce que au recruter ba gode akufa gode ngwa butaka zaiko na ibite sozo baza inso to miki mulai ouais donc to zaki belé to zaki belé voilà na moment on a su que bozo bosser pour na bo préparer double zénith je crois voilà mais quand même ba danseuse bazalaki au bino banda iko préféré oui ba danseuse bazaki belé ba ya chaque jour bayaka chaque jour il y a chaque jour dans nos 20 danseuses bon nga siko comme ezaki ke yani wala ba qu'il faut pour na bato makasi pour na zénith normalement la zénith fait tout ça la scène tout ça na scène il fait tout ça la leti wifi na si bomona de tobina na ba fille na ba garçon to changer tout mais na kati ya ba wifi na zaki plus de 60 et quelques danseuses donc so continue na samba au mona na ba fille ebele mais bango nyonso tout est que bazaki na programme ke poto na si na pointaki ba o ba okende mais bazaki ka na kati ya camouflage na ba o mususu ka boza mwata mususu ba o pe ba okende au pointaki sur critère nin parce que 12 et banda pekala 12 banda kala au pointaki sur 12 ou bien ba critère monsieur Zalaï non critère que dans ces fois à poser de 2 fois à un peu à la belle aussi et puis à surtout kobina et aye ba kobina vanda pena na gamme et puis moi ba benga ngoni moi biso to zaki wenge to zaki quoi
moni bakufi baza na quartier la terre za na ndenge na bango obina baza nzembo zobeta basi ba obina mais biso to yaka na seben alors tant to ya seben biso surtout photos za ya lamuka biso nyonso mutala la te donc ils équipent na ba critères on a photo la mutu asa un peu brutal mutu opena zo sane ta ofandisa makambo et puis voilà même si biso yo muto lakisa linda côté italien wana leki nanga pe comment ça parce que Linda là yaki na sepela inayi na sepela ni makasi parce que n'importe quand on obéit qui lebu parce que Linda zaki trop kolemba zaki nzoto miki alemba to obéit qui lebu là qui le boyer ayi ba ko bina azaki na temps mais azaki na problème mo ya loketo loketo penza e bande binda ko Kobalukate. Donc c'est moi qui a travaillé loketo na ye le pas na loketo mais qu'on peut c'est l'exercice. Ah d'accord. Biso c'est nani président Lambio a travaillé biso pe Lambio pe na des zénith. Atinda biso pe pas lokandombe. Oui biso venir sur badasser à maison mère. Toujours après formation mususu pe pas Lambio par rapport à critères mususu Louis ya Noël abanda au CP par rapport à ba fioti atinda biso pe après pas Lambio pe. Donc au cause la aux bobina mais vous avez un problème au boya muke ba ko travailler on peut on appelle pour lingi et loko ba la kisao au sala tio ko arriver. Voilà. Bête sauvage. Ba prestation na yo na wa concert, je me rappelle encore au sala ba exploit ya makasi. Donc ce qui concert zo bête avoir ensemble abandai ko bomba yo juste na suka ya bimisi bête sauvage pour la exhibition. Alors, Batolobi, à un moment donné, c'était quoi en fait Bête sauvage à côté succès Mbalamoko et là on est incarné succès na yo na kati ezalaki na nzela mususu bitebite beyaki comment na nzela wana omoni la moto eba te ki yesa chama na kati na biso a moto eba te ki destin mutu nzambe se a programme ango mais na kozanga koyeba to kenda banzela mususu oyo moke bakisela makambo boy ata so na zaki na kaka bongo de na zaki na sukola eba maite na beta ki bazekete na kenda ki nzelo ba memenga pa grand beta zeke oui nga beta zeke na jine là bas des hommes na bisoka uzara na ba maison mère wana mozo ki place mobo ki beta bazo beta betelo batelo nzela ba so kende simba ka ubwakisa ko pana simba te ubwakisi ka muto na zandeni ba betelo ba beti place onozo kende simba ozupe confiance wana okepe simbi ouais donc ça on peine trop ah bon ouais na ça on ou les qui par mobile ou bien non maman surtout maman nini na lingwa la wana comme une pire mais en angana kenda to ka ke apesa yo ba mayaka mo uzala ina ngo mayaka wana donc so abetelo maman wana so abetelo zeke mais dégâts te ba mayaka za on ba mayaka to somba na nzela o ezaka so latia te mais yo ezaki bien travailler te ezaki bien travailler ezaki na zaki na ba mayaka belé na luketo mais ezaki ba mayaka o to kende bene nde da twate ka ba mayaka mboka ngito ngo tanya bene voilà ezaki ba mayaka la to kende bene na sombika ba mayaka ndeti ka ponga na lingana ba mayaka na luketo na sombika mayaka ndeti mayaka nyoso na lati na luketo comme ezaki belé soko zo bina ezo ningana na ko ningana ta musuma kelele ona nde bandoko ta bona matoi babanga ya ko mezai na ngaka grimace ba grimace donc voilà et pour to bungate olobiki na tunaki yo à quel moment comment qui incarner succès na yo balobi kotaki chabwa donc to ba nzela molili à quel moment à quel moment na bana na ko évoluer bien na maison mère et puis na ko kutana na ndeko moko na ko kutana parce que vous avez déjà quelle motivation bato basunga bato na monde ténèbres baza motivation on a pardon motivation ne ya quitté parce que déjà bandi na ba maman on a ba obitelo ba zege motivation ezaka mutu ayo sungoloka mayela bino nde oza boye place oza il faut ça la tension parce que eza orchestre mo ya pamba te donc so olingo pour se poser il faut ça la boye so pe yo posa faible pe omoni ki etenga na posa na sale loko wana osani ola nzela wana siko apisa nga pena mutu ayela kinga pe lisola c'est ma partenaire nanga azaki pena partenaire nanga to zala ranaye de tous les temps de tous les jours aisinga lui masamba nde eza wana mais pour aya nango amonaki que ozalaki inquiète
bandeko c'est lamenté vous avez à l'aise dans la maison mère ou betila qui est solo chérie en tout cas nga ba otika ngai na ba concert c'est si kala alali ala muki mbala moko boye parce que vous avez même domaine te il y a bandeko beta bal apparemment oui mais nam yemoko motivation na aya à côté ça on a ndenge motivation pour nga na kolo baka ke souci kaka ke mutu bozana e azala bien c'est loyi ndenge expliquer nga ke boze belé na baba orchestre wana ezara omona pe ke ba choli boso ondi na lope bien pour ba danseuse bazala na maison mère makasi tiga ba danseuse bazala na maison mère na somo ke soit bini au sadi na parmi 60 na bazala ka ba footiste bazala ki penza mais pour se poser penozo à place donc moi je parle de moi ba misusu na yebité donc pour se poser aux opéna place ba jara ba biso to sala ba kanto kanga ba France donc sont au côté des autres côté pampa ba kati musique donc sont au côté déjà musicien yemoko a vendre au benga na sala comment ça s'appelle na salam jour na salam ba benga ngoni je na bosse ni kombo to benga musique on peut kala na suka kaneza ba mise ba bini na bimi sune wa na bombanga na bimi singa suko mutu asuka surtout so abeleli ka que j'ai confiance donc les arondés moi ba fomi mo ba matio na j'ai confiance bête sauvage j'ai confiance na bête lo mo andi ngwana donc so abimi singa beleli déjà j'ai confiance ça signifiant j'ai confiance donc ça signifiant eza elo mo azo biso ke na chelo motema d'accord bilo monde tiza chelo motema donc so na sina yo kile musika belika j'ai confiance donc na kosa bilo mo boye yo mo ko comprendre siko na bimaki mutasuka na seza ki secret royal tant na bini nzoka ndeko bina nenga na lobi na babini ndo mabando kalikilinga tant na bina suka na beta shit l'air na beti shit babini ndo ba uti place afanda ki na pigna ngambo a beti shit na même tananga to yesiko lenga na beta shit pour na kitsa makolo la passe makolo nge kitanga la babini ndo tanga mi likolo to tikali boy donc bala mo mbunda lenge beti bon ye mutamunene nga mutamunene bon concert katani ouais donc ba succès nange bano sala babiloko et c'est que no sala mana babiloko moi on azaki mutu moko nazaki je sais pas on a commis benga ni nazaki vraiment na temps nazaki pena na temps na bane pena ko sala makambu lokola batu nyonso te wana déjà au koti wana da ba initié wana na pena na première poto déjà wana première poto wana na no ba initié te na première avant première poto avant na kende déjà donc na sala déjà makambu na grand maître parce que moi je connais pas les grands maîtres na yebi na kombo yepa yebinga mamona nga boete liboso na ye contact na travers moto na zakinayi asala ndeni ni po azui photo azui lamba memi yango photo na yo amemi on anda ko ya grand maître pas grand maître a fouti mbongo et puis grand maître asali makambo na to retour na ngolera hier isinga c'est bon biloko to ekoti yo kende ka poto ndebo kende ko mona déjà parti akini na koma bena ko mona déjà ba makambo so donc so boketa ba njili wana bokebeta na masina bokebeta na ba stade zo sentir pena que so koti o sentir pena que et ça va mais différence ni no sala ki l'air ou s'associer na grand maître parmi ba concert bané ko différence pende za ki to moni lo mo c'est lo mo boye o cheli lo mo be mutema pona yo ndeko bondo mona makambo avant na l'air ba yebisio likambo mo boye o cheli espoir ne loko mo boye donc comment travailler siko donc façon ko madia ko travailler mataki parce que j'étais déjà assuré que ba simbinga côté mo wala ko tuna calculer na oteke yeso ko sala nga makambo moko boya bidenge vous comprenez donc mutu na ngade na chaki ka ba simbinga de côté mo mutu wana simba ba jouer tala ba sala boy ba zonga sabe donc ndeka simbinga donc c'est que ba selo eza carré donc ngana ke na ngana ka bon na sala nga pe ba succès pour nga na oye ba ka succès na sala par rapport à likambo yo ba salela kinga ko ko za na ko pe yango mais ko za na ko pe yango te parce que avant même ba succès wana ba makambo nous na sala ki na bane de ko epate motivation là on ba kobina loketo zala ki nango spectacle ozala ngo succès déjà c'est bon poto pe ba memaki kasi faut la siko place diable amane to ko masiko place ke diable za mala sala ani lote
azoranika o nzambe asali o nzamba préparé o nzamba bongisi ya pa kolongo mafuta ko mandeti ye mutasali. Voilà, na domaine de ya ba fétiche bilo bongo, ils allaient toujours na ba sacrifice et salamara na simawana ba sacrifice ni oyo salaki na moment oyo vous avez déjà associé na grand maître malgré beaucoup de temps. Ouais, ba sacrifice ngap na ba senga sacrifice te. Ngaba ebisenga ngaba biso okay la retour. Ils ont le coup là que vous ça la renouvellement. Donc faut le quoi na ba parfum, oui na parfum, oui na ba chemise à bibali, oui na ba pantalon. Vous savez colimo ka dete ko ke pesa mutu. Mais le quoi là yo akutana kina oteza en travers mutu, tala mutu yo kokutana na ye yeyo balakisinga mutu. So ngape na zate tala mutu okukutana na ye yeyo yende mutu akoede opozo akoliwana ake comme son pas grand-mère. Voilà. Alors, ils ont dit que Bimana Boutou, Boakamaki, sauté 10 fois, ça là, non, j'étais vraiment à l'aise. J'ai fait tout. Donc, ils ont à l'aise, non, là, à l'aise, mais il y a des photos, il y a quelque part. Voilà. Le sacrifice, nous sommes baraté, ils sont inconscients. Un sacrifice inconscient. L'air où ami Jésus-Christ, après eux, se rendre compte que non, on a un moment où on a qui bouille. L'air où il y a un Yesu, bien que tu aies une place où on a l'air où il y a un Yesu comme sauveur mobile ici. Ozonga sai makanisi simate que ozali pe na koto mo osala ki comme sacrifice ceci cela. Non, là na ko yamba Yesu na ko tala vie na nga passé. Donc l'autre musuma mse ko sala mais conscient. Mais la conscience na nga bona yebi ke na sala ki l'autre. Oboma mutute. Ti. Oboma mutonde. Ozasi. Oui, na boma. Oboma te. Ti. Otangisa makilate. Ti. Ah. OK. D'accord. Et après succès, tu continues. Après succès, tu as poto tu y là tu as poto tu le vois il y a une première poto sommelenga ça c'est de 300 coupés il y a noir à sommeli 140 300 coupés il y a rouge na yé na la voiture na ba succès nyonso wana na bosana na nga makambo ke ba na nga so yé za biloko pia grand maître ngana bosana na ngana luka pe gamete te na luka pe muto ba ibisenga na luka na ebe bien kana va na kasavu na luana la na époque pendant moi aussi avant que poto no va na quand Christ roi pas grande sœur na nga landi ya na si beaucoup li na profiter na PCP mbote et puis na zonga pe souté donc vie peut continuer tilelo vie peut et continuer tilelo. Na moment on a yo moimi oyebi ke na mikangi awa succès na zana ngo ndenge toloba awa ignorance succès na zana ngo en tout cas tu vas mettre do sala na moment on a ouais ra ba ite que simbi ba plan ouais ra ba ndeni faut yebiseti olobi faut yebisa ya kasi on a tuni ya ba kite mutu kutu bola la ne kutu ba mutu bola la ne boyo yo kasi mutu sasa ki se yebiso t'es la sens que monde qui sont étambola un peu partout hein et de tout le monde ne bat pas le baka leader phase nango qui gagne pe phase nango ouais pour là au ba awa ezaki na salle diapason entre yo na wera so wera gangi boy j'ai confiance wana zante wana sens wa ay terete Michael ya Noël za grand frère ah ya Noël te fait mon beauté. Mon père, je n'allais là, il m'a dit. Il y a Noël à l'inganga mingi. Na ebité. Makile na ngana Noël ekutana. Nde ba lobata musu ba danseuse ba bimana ba président. Ngana ndana mukolo moko te ya Noël atala ngata na misu moko boya sepela na ngana ebité. Allo lote? Jamais. OK. Mukolo moko te ke ya Noël atinda ta mutu ba benga ngane ngo ba lokoka o président yaka azui ba danseuse akenda bon. Ngai pa na ngapa ya Noël sa mati. Ngana Noël ezali yaya na leki et puis tu vas donc coopérer bien à niveau moko boya osana te makila la ngana etutanaki donc nazaki pe na ebité ta musupu na pangi na ebité peut-être ta musupu na pangi yango ta musuzu elekela bongo ngape na ya Noël tilelo ezaka banzele kabwana papa azala makamna ye mwana pa komona makamna ye mais tant na zalaki vraiment na maison mère donc na koki komi benga pe na enfant chéri. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils avaient écouté au point qui s'écoutanaki pour y a Noël avant même na sala makambu wana na ndeko wana mobali wana o ngata musu lelo na kolo ba kosa inga.
donc lelo nakolo bakia kosenga donc tant musu biloko musu na bana osala ba succès musu na osala bana kozali na ngoma nzambe nzambe ye moko muta kotisa biloko no na kati na parce que depuis pour moi na ngana bina ba sepela na ngata na ke feti ngaza ke ata na ke feti so ba nzembo na bandi obina ba kino so ba vandi ngata na boîte so na koti na boîte tata on a tikala na poto so da koti na boîte na sina meli na ngaso na bandi ko bina o mona bien que entourage ne so ba to bazali pembe no ba vandi ba tikala piste ba otalo donc tellement na yebi ko bina na banda ko bina bien moko donc esenga ke ba tutu ba vanda batana yo mais na kozanga ka ko yeba oluki ke no pakisa makambo mo be so disait yo zo croire nango ozo croire nango nde memanga na banzela wana aujourd'hui elongo na Yesu Masiya na comprendre que loko muto ana ngona kati ezaka nzambe muto ko tia donc diable ko tia loko na kati ya muto c'est pour ça quoi. Voilà, et après Bakis à quel moment oui que se convertir là on est pesa qui yo pour ça envie motivation oui amba Jésus-Christ. Bon tant na kenda poto ya Bercy nakendaka pas grandir na ngala sala ba 2 semaines parce que na poto peut beta à chaque jour té tous aller musu sori ba production exacte to kenda pa ba famille et tout faut to komi ya no la ndoka bola biso na maison mère to zakite ko boye ya no la azu chambre mo boye akangi bino ava obi mosengi nzela te na maison mère biso mambo des haïti ngale tinga bibiche ba beja to za la tout pas magie ki watunda na préféré na profiter na pesa magie ki watunda wa mbote ouais magie qui vraiment soutenir biso makasi donc maman on a vraiment azo mérité ba frère rebelle magie qui watunda azo ka ba fille ou rapesa ka biso ba fille nyo soto no vandi panae et puis quand ça nanga o abiambisa nga Yesu maman Rema Sabaote la prophétesse Rema na profiter na pesa mbote na mobali na ye papa kai katalai mam quand ça nanga yo senganga azunga ke nanga panae tant akende nanga panae nde pesa kendo ya bisanga Yesu wana nazana na kati ya maison wana za la maison mère ai singa na on se fait panae so no sa ndeni soki grand terre nanga abimi na sala 2 semaines kuna soki abimi nga na okita na parc so na ke na parc na shit nanga na tolwa na bomba ngo na ba fei nanga na yala na ndaku na bango na bimi nanga na kei na shit na bomba shit ba ça le quoi diamba mais kuna ce que ça ngemo libanga mo bozo tumba o gulu tango apo sangisi on a cigarette beti ouais on obeta makasi na kasi on obeta nani na cigarette osangisi yango so pena na sa ngo bombe na tie kutu poussière pe ya na bombe to no beton ya putu so tie putu no mukie ekomi bombe ah bon ba binga ngo bombe ah d'accord on met là pena ko si ça non ouais au mona soki gantia na ngabimi ngasko na kita na ata zali to abimi nga na obet na seka na kebeta to na kiti na park na ke na sali pe pli na beti pe pli na nga bien na meli na nga pli na nga isali nga ba vertige nde na olinga siko na zeli mo mopepele ka ko park eza sika munene bana ba osakana bana musuba osakana ba jouer ba jeu eza wana mopepepe nde leking après na mela sombi shingom na meli moi ji o esala ke solo wana ezate mona mati na nga passer na soko loni nzamba bana osala donc so na koti na ndaba ser na ngeza lokwa nzamba ke kongolela nga milinga nyonso a kongolela nga milinga nyonso donc ndomona so na koti kana ndaba quand na nga pa avant ayamba Yesu azali pe mutamakambu pa auta likolota ko ya kite moi sola diamba so na koti non sola shite sola diamba mo nga na kota bwa na koti na kimi na koti na chambre et ça les minga ba 2-3 fois et comment ça la ngamoko soni na ese na bibonga lobi na ozonga fona zonga pa majaki na ese ka ke we rabengi tozana ba répétition to banda fona zonga parce que na no senti wangu na bazaki bovandi be mutakoti bosambeli mutu abimi bosambeli bazaki pesko batu mo bo batu bayaka trop na ndako na bango soki frère wa a des musiciens yemba déjà de son frère wa ye bosambeli frère wana bimi bosambeli ko ngai bando de non je n'ai pas bando déranger nga bande ko déranger nga mke bosambeli kanga misu bosambeli bo mutanga bima bosambeli bolimbolia bosambeli siko na ba makamu susu ta musuna zaki na ngona nzoto ebane ko simba te na ba prière na omona de kaka na omona de eso déranger na esi ser na binga fona nazonga pa majaki abila nga OK pour mais c'est ce qu'on a butu na mo ba vantinga ina mobile ne ba nga faut ça prière loko zonga no lobi to bondela est-ce que yamba de Yesu ngabi bayamba Yesu abila nga oui bayamba Yesu basala prière mo bo faut yamba Yesu ngabi OK olingo yamba Yesu nga na bi oui
non yamba Yesu parce qu'on est mon boss on a mon débat on betinga et tout ça na ça bon ka prière ango na ça la ka na yambi Yesu on peut batika ka tranquille loba Yesu na lingi yo Yesu na Orlando partout kanga mananga kota bitumba nanga kotika ngata mukulu mote na sali tout prière na bandeli amen na tiki nanga bango na kiolala lobi na opena kami nanga bilo nanga nazongi nanga pa magique nande to sisa ki peut tourner to zonge na biso siko na yamba danga ya Yesu mais na continuer ko bina na yamba nanga déjà Yesu na continuer ba vie nanga ya ko China na yamba nanga Yesu na osala vie normale pona nga ezaki récitation pona nga ezaki le mona saki on a considération te ke natika la bona yamba Yesu na sala Yesu donc na yamba ki on bosiko tangu nde na ko zonga le ba yo bwa ki nanga malade na bwa ki malade na ba bwa ki nanga malade ya PC na maison mère oui na ba musicien non na danseuse oui bipé oui bébé Rico oh bébé comme na bokelo oui bien welela mwasi pardon welela mobali ko te welela mobali te aza mwana azali bwana parmi bana oyo ngana bandai kokaba siko nazoka bébé Rico na kadogo po bébé Rico na vana musika bana bina bien na ndo sepela ni makasi nazoka ye na kadogo lokwa bana uta musika ba debonom kadogo na uta je crois debonom bébé Rico bana uta bakingasa na suka kuna nazui bangwana na ndo vana na luangu kuna bundi luangu bundi ya nazoenda kuna mnene na bundi nazui bébé Rico na nani na cheba ngoma ba pesi bébé Rico na kadogo bazaki déjà na liste à poto okay mais siko na ninga ko camoufler vielote abaki na ngate bana o ba oyebi dia ba okende il faut pour l'accès bon ke ba okende mélanger bango kaka po bazala kana titi dia ko travailler quoi siko pour na ko garder bango po ba danser musu bazala moi azan esprit té donc so aza pas na bango musicien ko ya air nion surtout so a grimacer bo mona mwana ke so a grimacer bo akozo mwana ke lokwa bango ba côté de na liste et puis bazaki bana mikie par rapport na bande ko mingi auto zaki na bango na zoki bango so na garder bango et pas nanga ba ko mo vana nanga voyage mo beto sala ki ya Brazzaville au première président Sassou a sala fête mo ya avant ba mataba trône na et tout voilà. Et puis avec c'est une maison mère. Tant avec c'est maison mère, ngana zaki na Bercy Bibiche, on a béni madame Tsuka na pesi mbote couple Tsuka frère lumière Tsuka et bananion surtout ba lumière nzamba pambola bino. Ya Bibiche to zaki na liste fa eto kindi. Bango fa ba tikala parce que zaki nombre moko be pa tinda hélicoptère et aux options zaki na nombre moko. Là tokei to komi siko na Brazango bango batikala ki ye mama na bango donc ya boko me pa koko na yi siko bano bazara mama tikyo de amukie koko mutaboko lo benga siko koko ne mama koko ne ya kotali na ndako pa nanga ayeli ambila ayena savuka siko ayeli mutu ovandisa mwana na ye quand on signe reconnaissance donc c'est moi. Bon maman biso pe na tango azo ayiko yamba ba solo li ba mama kei mama sko azo ki biso zaki to ekendaki vendredi poto beti mbala moto zongi lobi na moto saki te to umelaki to sito ko na ba concert wana dès que ka to silisi to kezo mama na batote mbala moko to mama bango ayina mbila mama biso alambeli on musaka ya mbiso kauka lambi abibo lokwa jana linga avocat mingi muta simba avocat na tizaide avocat botikele ba avocat na epo ba yela ki bon lobi na ngota on a yena chauffeur na ngai azwinga chauffeur na ngeza li frère pasteur lira comme pe pasteur lira na PCP mbota za pe ka mwana bandal na kansanvu l'air lira yeko zwanga na voiture to kitina la samba lira ya récupérer nga na la samba to endako to zaina cop mo fa to na lira na matongi na kotika na ndako na changer bilamba depuis na fungoli ka sana biloko na ngala na c'est une époque on a fait prière moins na zuka ndeti na loboko na zu biloko na chena munoko mama bivanda ka solia ta mukina somba ikuanga ngabite na olia l'air na ozonga to kena biso na lira mam na biso lepe to uti mam na sona ba butwana na zepe fatigué olia na lali na tongo na ngo sikola na namginde na liaki avocat na sengi avocat ba keso mina ngami katene ba somi nga koka ba chelinga wana na lia na lia de topo siko lo kelegela nga na liaki avocat na ngamote na liaki ngona ba tebele mais bato muto abela kizelenga siko j'ai compris que muto so alinga salo mabe na o ezaki eza sort ba boake le poison te sort ba boake li yo Mike ato lia on a Yves donc Yves mtozo kote yo mtozo parce que ezaki écartation ouais écartation salama ki na kombo ya Mike ouais na lié après ba 2 jours na komo ka ba mikusa na nzoto na bi mama na yo ka mikusa na nzoto mama isinga bite ko za la ba mai bosukoli na Brazza yango mutesali bo na Brazza une journée
basombi ba Dettol basombi linga ba permanganate na ocha na mayo rouge wana so na sukoli ko mama mukusa ngoyo koti na mo ba bouton et dans ça la mike mo de ça le calmer mo mukina ba mo ina bisakini et puis na komo mona ke l'équipe ba une semaine ba 5 jours ba une semaine et comme mbuma mo ebimi so kwandi ma ebimi côté mususu donc ma côté ebimi côté mususu ya ti penda ba mbumela tanzo to so mona nga na époque no beka moto ana sida banda le lobby ya simbikisi bakisi ya simba ta le memie batu musu ba lobby za sida zui sida ba le belé ta le memi donc mutu na mutalo ba ina ndenge na ye OK et puis ba makwanza ne ko mana mutu tina sama kolo na sa basi skizenga la temba ndeko bolanda biso za témoignage il faut to loba nyonso to pona lokumu nzambe po na lakaki nzambe na ko témoigner ka vie na nga mobimba parce que na omona internet batu suba ba sa témoigner ngo témoigner susu oui eza contrat la signer na nzambe na be seigneur na so ko bikisinga na ko salela yo puis na ko témoigner ka otim ko la dernière chouffe na yango pe na ko continuer ko honorer contrat na nga na sala ki na Yesu Masi bimi onzoto mo be bimi penati na saba makolo nazo ko kasuti moi wa première mois wana na bana oyeba te na olata na ngelamba olati pe sous-vêtement mona olongoli yango boye ba pota na tongo obende sa passe mama ko mona na bana olela akomi batenga na douche na poli après ba récupérer là ba deuxième mois ba moyena la kaso elamba ezaki te ba ko kanga liputa na tolo donc soki na nga na chambre na nga likolo na otika la na moi kilote moi mokie ya munene po ekanga ekanga nzoto te na vandika bongo ventilateur ezo pepulanga so ezake pour pe kendaki donc souffrance en ce moment là la fille là wa bakela ki azali na ngavanda wana zola la pena ya azolu kwanzanga ola so na bando kwanza bazo bouchon mabe so na bando kwanza bazo poso nguba mabe yena kado waza na Afrique du Sud aolanda nga makambo na oloba so na kosa kado waza bébé Rico na ebi potion était mais kado ko na ebi ka ça na bakela kado ko bébé Rico donc voilà kado ko ndaza na Afrique ouais kado ko azolanda bala je crois Linda azolanda ngai ayebi pokona ya bibiche Bercy waza lelo madame Tsuka aolanda ngai ba témoin bazali Karine 1 Karine 2 bazali ba mwana mususu chala mwana na ebite so aza wapi sikoyo ba chala mwana nyoso bazake mwana wana na ndako papa zo kwanza ngai ya Jeanne mukolo toko yeba muto osala makambo yo ya Jeanne vraiment toko suka ngana e mabe bébé azolo babon pas si tel mais les kaki na kenda kale samba na force ne pas na vana ngana ndako na okwanza na premier degré so nazuka makona ngana koti na la samba donc zo mono ne ba fumi ba o matela yo donc je sens dire ba fumi do ba pota na penda donc e ba njo soit donc ya wewe sera ke o pas si tel mais l'équipe mukusele ke tino ne to kwanza ne to kima ne to kata bilamba et tout ça le que ezo nazo perdre motu quoi nazo perdre motu et aussi à question surtout l'ambica boy na l'ambica esprit na zui kadogo na zui bébé Rico na bilelo to kende no yeba mutasali makambo vient na ngamu ba conseiller nga soki na bima ba yebso vérité contrôle ba kota ba na contrôle ba lo ba vérité na bimi na kena sayo wana na bima na bana na mi ba to komi to gari voiture to koti to futi ni mo ba no futa wana puis to zeli contrôle ba bengi biso to koti na contrôle pona ika ba mi bale pona ni kai po ba sala nanga babima nanga na ina mona na samba na sens que mon kile comment na mambe bele yo beta na maison mère à l'époque on a déjà balinda baye on a déjà balinda bazala on balinda bazali on tozo bango rekita bango balinda baye bande ke bele bayana moment ndeni les tensions na yo zala kana bana yo la na bango parce qu'il fallait que tu pesa bango de confiance oui na pesa bango confiance bango na kenana bango rep so no ke na lo ke rep na zui bango na de façon que soto wuti wana to ke rep bakenda nanga na voiture nanga bazonga nanga na voiture nanga ozo comprendre so det na kemaka nanga mususu wana tigi bango mais so ezaki au concert bakenda nanga bazonga nanga na kende na mona sens que to ke wana so to sisiona to matimba mo répétition parce que na temps on a tourné préparer des zéniths donc to bano ya la samba 10h donc 9h tout ça déjà na 10h to démarrer 18h to no lia wana balamba wana to sala mamutu wana to zonga ndako to ke olala parce qu'on a ba époque on a ce qu'on a souffrir voilà vous l'avez kebima après to kebima to koti contrôle ba singa babi en fait on a singa babi muto sala boizaka parmi ba danseuses
donc tala bien batanga ikombote mutu alandaka makambo yo salaka siko ezaki na mwana mo wana tantine akende pe tata papa azali mwana ngaba tantine abande alinganga on dirait ce que j'ai compris azali lokwa fanatique nanga abandona na makambo tunga na betaka shit na suka yepa ya betaka shit mais ba shit yango ezali ka différent mais nga pe na yepa betaka shit ba biloko ebele na sala ka yepa banda luka asala wa brutal wana abanda on s'appelle na mo ba brutal to koti na voiture na chauffeur to ke na banda to bimena na bima na lobi loté ba mo ba comprendre na koti na vani ni na voiture lira kumbi to komiti liboso la samba garé to kitina ba petite sœur to koti kana kati lopango na mundela da na kalikile nani linda te nani ya kadogote na tanti mtalanda nga et puis ako kwela neka ber parce que na semaine wana ba yepsinga bi ya Jean na sala 2 jours na yakite bana ba yepsinga ya Jean ntongo za yakite tantine aluka kineta zo place na zo pesa biso ba loi a pesa biso ba loi tala kutu ba discuter kina kingandi et puis pesa iprezi kanda yango preza bengana ebiso abibo kende bozonga na ndako ti mukolo chef ten na bino ozonga na benga bino pour ba swana ki soneli we bengana e bango donc écoute sukolo na vandi na bendi babilili wana ngana ateyende ni azolinga zo place alinga kumbela masolonga na memaka donc c'est que ye ezaka ye na kotika na keti pasi ba fi bazali na bando beta tantine wana na beta tantine ba bili ba nyoso ba kiti wana ba fere ba bindombe ba ya no we rapaza yaki wana batutu ba Cap Diora ba ninja te jantika eza yete na zo bete ba pekisinga de ninja zwinga akotinga na ndako ba ya ba instrument abonde lipona nga j'ai pas compris ninja bonde la ponanga Maître Ninja. Oui, Maître Ninja na profiter na pesa pe Maître Ninja mbote. Ninja sikatenda. Ouais. Maître Ninja na boka na ebe kudu teka ebinzambe ka samela. Na monika ka bonde asengi kimia. Nzambe na sengi kimia na kata mwana na yokolo kimia na kombo na Yesu na bengani ma maladi o da bonde la ipenda ame puis en temps bonde la que je sentais aussi bien. Na okipe on dit moi kimia mbombo. Et puis na bimi to continue vanda moi mukena bakanda na ngata bakanda na ngekiti de na comme na kambai bango na kena vanda na pompe na ipsika kadogo bobi na ngamu na mandaté ce ko kadogo gérer bango bobi na pe tozaki na maître n'importe wana maître wazati lelo comme ni kimia n'oublie pas Yves na tanga kombo ni mao maître mao pe azaki n'importe wana mao to kota sika auto ya sika et puis mawazaki wana ba continuer mawa bin sabat non oui ma maître mawazaki wana na bango ba répéter nga ke va na pompe parce que les aïso na ye na binate na va na pompe wana na cantine mwezaki na soma etondi na sopi esa nga bien na poka na bateni na nga psychiste na nga mukie nelo na nga likolo na zo boaka mai na zo yoka bien na babiloko ane esa nga bien et puis ti la répétition ici l'idée to na mina manaki voilà donc et après ouais qu'est-ce qu'on pourrait vraiment qu'ils abana on a ndenge nini na ki koye bezaba na ndenge na continuer na maladie 3e mois wana ouais rançon na zolo bani wana ouais ya no wala lo belote ayebi ke no wana ya no wala lo belote et ça les cas pas si ndé na souffrir et tout et puis papa na ngata na ko yokango ndé papa na ngata ko tinda mwasi na ye mama na biso mama Marceline na sakufa na epé atinda ke pa wera la ki mama Marceline akendaki akene pa wera bayambaki ete papa yenga yambaki ete akoti ki ete mama Marceline azonga yepi papa na ngasi kaki de papa na ngako tindela ya Noël maloba tangu na yoki ke papa tiki atindela ya Noël maloba eleki ba 3 jours na komona na tongo na ndako na mona vie liota ina tongo abina nga répétition ya lobby kozanga te il faut en répétition à lobby ato ya répéter mais na suka répétition il faut ya po we ratindi bino quelque part ngabi ok na vai nanga parce que lobby na mona tongo na moni vie rojani aleki ayisinga bijan lelo kozanga te ato e répéter na pourquoi na suka rep il arrive ici là à 20h il faut zala wana parce que we mais mabino pas prophète mo na sinki il faut vie rojani mutaluka e prophète wana prophète José Yanda ou un père spirituel nanga baluka ki ponani baluka ki pour même la délivrance ok baluka e prophète wa makasi wa azab na nzamba solo po abonde la ponanga parce que ba we ramona ki oka keza normal te quoi wana kutu to yebi na kutu te keza bébé rico pour ma caméra c'est que non bima n'est pas prophète
parce que tozaki tellement belé prophète ayebisa ya Noël abi bano nyonso so memi bango servir ojani so bo memi bano nyonso na poto bo mema problème parce que nzambe olakisaka ke mambo belé za na kati ya bana wana donc ici bon abi soki bana obaye boyesa bango lo tende ka ba ya répétition bo kumbi bango ka bongo bokena bango pas prophète abai bazonga su banda kote ona ketika nini saki ona kezwe lamba ona kebenga mama biso te bozo balimi ona bango benga mama là on ba prophète faut préciser prophète ya prophète anzambe parce que les autres mona ba mamozolo ba prophète José Yanda puissant aza sinkinya OK puissant ya nzambe ya église vraiment église ya nzambe ya solo père spirituel nanga ti le ona tika na makolo na oui prophète José a dit bon autant to komi pas pour voir bien les prophètes na yebi prophète nzela ya Noël a yebi prophète nzela Rojani ya Rojani a yebi prophète nzela Ahmed Mbala grand frère wana Ahmed Mbala na profité na PC mbote na mona vraiment kala aza parisien ye apesaka lopangu na ye pas prophète José parce que je prophète José bondelaka pona mwana na bango bazara so maladi so ndende no ka témoignage mwana na bikaka maladi batambola na partout muto rosalisa mwana na zakite le prophète a mimi prière et pas mwana bango azwi kimia nini Ahmed Mbala pesi de pangu na ye comme offrande église comme na kati yango prophète a tiaki église na kati ya lo pangu wana ya ba Ahmed Mbala OK. Il y a pu vivre dans Ahmed Mbala kala pena na mona nzambe apamola papa Ahmed Iskaza. Allez les prophètes OK, tant to komi na ba 23h vous à minuit bo banda prière na ba 23h na moni ya papi kakola yaki et puis na kuta ba shege belé donc ba tieli biso ba shege donc mutaki mate. Ba shege wana to la sentir ba shege mutaki mate ba munyo c'est les cas qui ba shege na ba yebaki. To la ina ba shege ko ba jani na yeba jani shege mutu za ni bosi wana jani ba za belé. To vana ina bango wana ti minute prière et bandi ngana ko bondela tena mama kwanza wana mikusa donc prière et bandi dande na poya ki na zomi yeba sutele ba vetelenga lisoli boso na kima kinanu ba prière et bandi ba doki mamba una bimai soit disant til banda na kima ndeti nzela wenza sinkini parce que ezaki église wana ezaki en face nanda ko sikanga na kola mena yebi pa prophète wana ti et puis na yaka na lopango na biso famille musique ebetaka ya nzambe tala niveau na yoka musique ya nzambe te na yebi kutu te église ezaka wana na yeko yeba église ezaka wana na maladi parce que petit frère nanga dadi akufa tant na banda ko bela yeba bande ko muka amemanga kuna pas prophète aisa mama abiso to mema ye pas prophète José na ndoki azo ba to meme pas José mais nzamba sala kiteka na kene na nzela ya petit frère petit frère na penzo ka banda loka zena en face abanda okota pas prophète José nenga na yeba itenga nova na bundi bango ba ova na lopanga famille na sundi excuse-moi et puis tant tout tikali on a délivrance ko ya mabe wana na ona ebisio na butu wana ba milimo bimi wana ya ndenge na ndenge misusu ba ganga loko ba soso ezo bima na nzoto na ezo bima na nzoto ba danser nyonso ngakao ngade ba bonile po na ngala na kima imbangu ba nécessaire ba landinga bazongisinga fire milimo soso ezo bima ko soso le nini kokodioko bakokodioko bime wana moi bien mutu babondela pona ye kokodioko musutu bima molimo bima na bima te osa nini ba délivre ndalika nga mote na zaki délivre wana na maladi ba misusu bena milimo bima wana wera za na ndaku bien wera za na ndaku ya papi pe ba 3h azonga ni na to tikala kana ba shege donc milimo ya ndenge misusu mona wa kwei pena bono wa moto do azo tambola pena do wa nyoka ngaba mama so dayo yeba ngolena la muki ba betela ngali so na bato be kitata mosambela ya la batu musuma beda concentrer kangi miss mais eza mutu mususu osa nini afungoli miss otala même avant la 4 mois muke balobi c'est tout à fait normal ndeti yo okweya ou bien oganga parce que otambola ki bien te conduite ne sera qui vraiment malamu te parce que koto kuna bakanga yo na ba bakangayo ba bando protéger yo et pas ya grand maître ou ya mobile na yo ex mobile na yo ex partenaire na yo c'est copain voilà donc ex copain
c'est ça ex copain na yo il y a joueur où ya kendaki ko initier combo na yo pas grand maître en même temps aussi maman où ya bandai ko sokolisa yo ba nini wana ta ngombe ngamba ba mai wana izango kuti teke mama ngaba ndo sukula ba mai ba matiti lelo oui ngaba tabo début au mwana ngana sukula kuti na posa na zonga kuna te na sukola ba mai ba matiti ba mai ba mbongo na kati est-ce que question de curiosité ba tu peux ba yeba est-ce que kobela na yo ezalaki retour na ya bikota kutana ote te kobela na so ezalaki retour elinga nzamba linga lakisa muti kobela na ngeze retour kobela na ngeze kibina sort ba kwa kelio ya yuzo ka succès nga sangi na sama wera asombelo ku voiture oche ene wote yuzo ka na histoire ba danser de salama banda wenge BCBG kasi wana grand maître bakisa mesi kasi yango na yebisi yote donc nasalaki succès moko si ba succès onga na sala na ebite soki ba danser zo ba sala jusqu'à présent nasala succès moko nga moko donc na tambola nga na tambola subo ete nga mobo ete na la voiture tu so na komi na ndako tu na poto so menga bana na tambola ta na bandala c'est que na mbongo na ko boaka te ta ba distrait au côté na kata na sala succès pena voilà et après délivrance Sili moi na mona zoni ndako après délivrance de tongolère et Sili na tongo to côté kirdam to bandaki on temps prière Sili ba 4 heures kirdam tout bela siko ouais to kota siko moko na kota ki mutali boso comme na chef ten temps na sisi to ba boneli a mère na lamuki na kwanza soute na mona ba mona nzoto nga mena kwanza soute donc nzambe penda big sainga et puis tant na koti ki dam to sololi na expliquer prophète ba makambo tout na expliquer makambo tout ala boy mutamimenga boy tala boy abi OK nzamba lingi yo yo dozana OK poto et puis ndongo zana yeba kende OK poto zonga to bala na poto bala musala nzambe prophète Josué na mutayi sanga na kini tanke danseuse abina ngando zo ke poto wera au memo au tikoti poto tikala na ba 2 semaines leto osala ba délivrance wana et ba 2 semaines azia double zénith abi okende kubanga te passeport ma mnu tunzamba la kisinga ngweza okende mettons okende ozonga te pourquoi parce que nzamba o récupérer kuna osela nzambe makasi bato belé ba obika na nzela na puis obala mbali ya musala nzambe kabinga na hote ya ta verser mona yebite na banote ya ndenge ni excuse na banote ya ndenge ni abina nga ndenge ya problème na hote yo yebaka keta mokende hote ya Yesu bato belé ba obika na nzela na puis obala musala nzambe pindenge ekokisa mata na bimi na kirdam bato bakoti la comme tout ba beberiko akoti a umeli parce que ye na mona ki était na tongolette aussi ici na moni kadogo na moni bato na moni était na tout di ba babité ba osambela po na ye la chambre na chaudière ba koti ki na chaudière ngabe OK peut-être ba osambela po ide kututé ke muto osala masolo to makambo na mabe eza muto oliaka ni olala ka ni osombela ke lambo osala ke nyonso makanisi kutu wana ezali ngati. Et puis namoni tant bato so babimi ya tikali pour fête abengi nga kotisinga vantinga mama vana na vanda bi en tout cas bébé ko ya rabimi na chambre wana iska ba stesse bazaki aye pe na kitchavani namoni muta vimbi et tout ni prophète bébé ça va vimbi papa sœur nani prophète isinga kasi ya on comme na bengeli yo OK ko ko crier na yeba il kamongo zanini. En fait, il y a une de qui a vu une menace. Il menace. Il y a une bêtise, ma casse na bouton. Ah, bêtise, ma cadeau, comme un molimo, on a une zoto, ce que le prophète a dit, maman molimo n'est pas qu'on a zo comprendre des things à bêtise. Il y a un vimi de l'obdo. So moni bena muta vimi ne muta la makero ne. Ngabi ba bêtise na nani. Abi parce qu'il y a le vérité. Quand on a sa délivrance, il sait qu'il y a la vérité, il y a qui peut nous menacer, on a une menace makasi. Vous avez une menace makasi na ndena bi oui. Biloko moni bimi yo tala mon promoteur nango ezaye ngabia ya na kana bi mukolo na koyeba muto bokelinga radio na ko beta na niveau mon okil prison. Donc les prophètes epsinga ka ezaye bébé riko yana ko ndema kolo ba buki
na oki ondiye maboko babuki siko na oki motema ondire ezalaki likolo omoni so omelima ya pio ekiti na pasi motema nange pela mais motema nanga siko ondire na melima ya pio esali nini ekiti navandi nie nakomota ya bebe kabo prophète siko azoloba omoni oza mwana nzambe kozongisa mabe na mabe te leki na yo moto abwakelaki yo boye. Voilà. Et puis nde babeti ebongo bapekisaki aloba vérité donc baisaki so alobi vérité babeti loko abimisa vérité raison pour laquelle omoni ya vimbi vimbi na biyango bayango beteli na erabi babeti eka na permanence. Voilà, merci peuple de Dieu. Donc je crois bien que nous sommes édifiés à travers ces messages. Il y a Ndero Bisso au nom de Anne Kalambay, je crois. Ouais. Kalambay, c'est le nom de mon mari. Ah voilà, c'est normal, nous avons papa Kalambay. Alors, tu retenir nini na passage na yo na émission na biso ya lelo. Tu retenir nini na oye komela yo surtout na bateau peut-être bazana na banzela wana. Comme ça va. Tu retenir quand que diable a ni mutalukuta, hein? Tu retenir que azana le mo apesa raté. Donc makambo tozala nango de na nzoto vi na biso nzambe de ça traçant on a bandenge belé à tracer bongisa donc quoi élévation vient de Dieu comme la Bible dit mais to koma na ba situation mo boyo comme lukata mososo tala de gauche ou tala de droite donc au secours et yaka pa nzambe donc to retenir que diable aza mutu alokuta aza ne lokote apesa ke lokote pa ko pied lokote akomatisa o te bien aimé. Donc élévation vient de Dieu, c'est ce que je peux dire. Voilà. Et en même temps, le programme il y a ONG Lobby. Oui, le programme ONG est lundi. Lundi, tu as Yves na association moko na Ophelina moko ya pasteur moko en France, pasteur Chérinde qui na pesi mbote donc les enfants du Caire ouais, na les enfants du Caire na eza na babi eza na ngaba ouais eza na ngaba donc nous avons lundi ba soutien ça déjà et au bateau bazo participer en tout cas ba soutien zali je na pesi bien héritier merci Watanabe na yo kaka na vanda na héritier na ta ya pasi na vanda na héritier na ta ke tinde to badaye ko bunda na maison mère mais na yo ko sola na héritier lelo eta ke patron ouais ayeba ko yambanga pena na ndaku na ye ayambinga donc omona mutu mo be bozaki ne na musala moko ma yambio na qualité ya musala ya nzambe. Donc après singa ba valeur moko boye moi-même j'ai mis son moli me funga minga na moni héritier ayamba ingeta que Jean Masamba te ayambi de nzambe o azakati nanga en tout cas nzamba pambola ye ayamba inge pa ne puis avec ko bénir ngai pour na par rapport à musala o nazo kende ko sala en tout cas nzambe pena so loku me puis ba na ngai belé na opesa vraiment merci na Gladys Lukoki motema papa Dani nzamba pambola yo nzamba pambola ma fille Dominique elle aussi elle a pensé à moi frère Moulolo ancien Moulolo ya maman Meta nzambe apambola bino apambola Lidi nzamokili na États-Unis na mona kipe koma ki nzambe pena apambola bandeko niyo surtout bakanisinga par rapport à musalo na que nous sala lundi. Voilà nzambe apambola bango bando comme servante de Dieu est-ce que déjà mon awé ensemble? Oui, plusieurs fois. Ah, puis comment servant de Dieu? Ah, c'est un peu que première fois na mona ezara panaye na yaka na po mbalo na ye na ke panaiti. Première fois na ke na yaka na ke na utala eti na ndaku et puis ayamba kinga ya tunitinga ba question à répondre et puis ay singa bi oponi de la bien. OK. Ay bouer ay biso bon. Oui. Yemoko. Oui, il y a papi, il était là papi kakol Linda zaki wana. Linda donc a gesuki. Aïsinga bi vraiment oponi nzela bien kangama na nzambe. Ouais. So non lo baboy batule so yala ba message na c'est à côté la wera lo ba vérité. Oh, et combien de fois déjà? Balobi oui. Oui, natanga ba message. Ouais, balobi. Na côté la kaka wera na ko ba vérité te. Balobi témoignage et sungaka batu. Et c'est tout ce qui témoignage en mot ils ont na ouverture vraiment donc ils ont bossolo na kati papi apparemment zo angle moko ya zo sauver wera moi makasi na makambo papa na éducation na zina na ba parents nanga
et puis na mayele o na zui ya nzambe nga na koyo selela ya Noël témoignage te comprendre na koyo selela ya Noël mukolo bongo la mutema parce que base la ye mukolo bongo la mutema ye muko aya lo baso déjà bongo la mais papa kasi mukolo yo sa témoignage papa ngaya na wala simbisa ngata lititi boete pakola ne longi avo bima na podium asimbisa ngati apesi kaka jipi moko boete na mona teke apesi yo jipi mo apesi bato nyonso tu na miso bato ya yo ayo opeso na kuku apesa ngako te siko lokwa na bongo ni mutema ko bandima témoignage na fona ya lobaka mabe ya wera c'est ça très bien nga bokozela bolimbisa nga na otiko loloba malbe ya wera te parce que j'ai compris na bonzambe okoyi koloba mabe ya wera par exemple soki ozalaki associé na makambo na oui tellement yo te bango balingi na kosa tellement yo moko ozoloba awa ki ozalaki associé na makambo etali ya wera nsoni te donc voilà moto asimbisa oki sezala wera nsoni te tosala na yata kope moko ete ke ya biso sauté 3 fois na nsima nzete bongo nanu te oyo ya kitita biso ngai na nozala na kote liwera te bavoyage mosusu tolokende biso tozalaki bafille tozalaki na baproducteur banotya biso hotel moko na wera mais bamise batie bango na tokota na chambre wera l'air nyonso nakuti ata mwa lititi mo boye te keta mosu abosanaki to nangono namona na chambre ne bible oyomonaka bible namonaka eka namona ye na bible namona ye na uteke ya simu nakoloba makambo boye te papa oyo na yebi onayolobaka mpo nasala église mpo bato balanda nge ebele toni ozwaka likambo bo obambela motu pour témoignage ezala ya solo mais non très bien témoignage faut tika témoignage oyo mamisama ya solo ekosala très très bien alors et merci aussi ça bandeko mpe baza na bamboka ebele on va soutenir Asbel. So tangi bango te osala mabe. Natangi bango frère natangi déjà natangi couple Mbwaki na pesi couple Mbwaki na bi mama Lydie na lobi bien mama Lydie Nzamukili. Na États-Unis ma chérie en tout cas nzamba pambola sous débat mbongo nzamba pambola nokwa bana mon petit frère propre Teddy Poutou Katamba nzambe vraiment apambola o motema mama Belinda et puis na pesi susu mbote na papa Levi bon frère nanga esika nazali awa papa Levi motema ya mama ya petite sœur nanga Louise Gatamba tozana ekomo moko yango yanga pina nzoto nanga donc olongola monte elongane ni papa o renyo na nzoto c'est makila na yesu c'est ça ma baisse le sang de Jésus ya o tatouage boye ça ma baisse siko ndi mangande il faut na témoigner nzambe na tatouage le sang de Jésus donc yo beta wera na nzoto te ngati beta kombo na ngai mingi vraiment to bossa na te agence eza moko puissance 21 pas passer à Gabin Mbala passer Gabin Mbala biloko ya bien 15 cartons yaki pa passer Gabin Mbala côté communion son ndenge na tindaki ndenge pe komi donc so vraiment on a besoin tinda biloko euta poto Paris France et ya pena na Kinshasa agence à passer Gabin Mbala les na njili donc il place moko poser tranquille biloko no ekoma na kimi puis yemo ya na ndaku azu pena biloko pe akenango puis na bosanité mon cœur voilà tsanga bague donc na 5 mois témoignage eza monene so na bina vanda pena na beta lisolo ndenga na bala na si basi bele ba ozo assurance mais to si na mai kite so nzamba sali biso mulu to kozonga poto kota na bala ndenge ne se mobali wana na bala ki ayebete ke na zaki danseuse est-ce que mobali wana na bala ki ayebete ke na simba ba kiss est-ce que mobali wana na bala ki donc to sola de partie et surtout papa Carlos Kalambai Papa Carlos Kalambai Zambia pambola yo apambola couple na bino ekende toujours liboso merci vraiment na frère Abbé Tiakala na bossa na yo frère Abbé Tiakala que le Seigneur te bénisse merci na disponibilité na yo ande to yambi un peuple dédié en tout cas baza édifié mais batondité prochainement to yamba yo na témoignage mosusu ndenge yo moto loba surtout c'était vraiment facile et ya yo papa famille mo bobayoki ke mwana bangazo bala bête sauvage il faut y soit na yo très bien donc surtout continue à domaine à témoignage na base belé ba vraiment assurance très bien numéro na yo toujours numéro na nga na on la kaka ya poto on sait la WhatsApp ba coordonner non comment non so mutabengi yo ka zongo na mutu très bien vraiment
Très bien. Voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette... Chaîne, oui. Tolo Nassé TV 100% Jésus. Tolo Nassé. Ouais, Tolo Nassé 100% Jésus. Donc son petit cas 100% Jésus. Tolo la photo Tolo Pene à Tolo, voilà la Nassé. Ouais, pris comme prière quoi. Tolo Nassé. Quand vous savez comment chaîne et ça n'a combat Tolo Pene Nassé. Voilà, quelque chose de la carrière. Ouais, Tolo Nassé TV 100% Jésus. Bon s'abonner belé na Tolo Nassé beaucoup ta maté nanga kuna ya bien na pambola rabana na Nzambe beaucoup ta ba témoignage beaucoup ta nyonso tout kuna ya bien kolo ozanga te ko kanisa biso. Merci bien. Aussi c'est la prière. Kolo to pamboli to netoli opoza mokonzi likolo na se simba mepano adona papa rendez-vous alelo yo mtolinga ke mope ko kisami Nzambe ono soto bimisi kati sika o kolo to sali yango pona intérêt ya royaume to sali yango pote bana na yo oyo babimaki libanda kolo ba comprendre que libanda eza kufa kati na onde bomo ya seko mokonzi na lola na bondeli yo na kombo na Yesu esika nyonso tout témoignage ekokota esika nyonso video ekokota tika ete pambola et pambola ba yenge bene Nzambe ba comprendre que libanda na yo eloko ezate yondo za Nzambe libea na libela pe seko na seko yondo tombolaka yondo pesaka nyonso na kombo na Yesu amen. Amen. Votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.